awa namoni bati comédien baye kokota kwa mbome na Fatou baye namoni Fatou namoni peze lombe gesho oxygène namoni modero sukari baye pona kwa mbome ninga na bango voilà. Très bien. Au comprendre, bien ma belle. Pour le mercredi, déjà toutes les plateformes à la saison alliance ça déjà Léo et certains toujours qui ça maï c'est qu'ils font la une deuxième bon donc on a un esprit que les gens ne nous divisent pas pour
is crazy, love is funny. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamata na baavion bakenda partout ba délivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko ko l'exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance de l'homme na komoloba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nanga nazali na problème mukanda toi réponse na zaka barige na raison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi sengo nazwi mukanda nazwi pe mosala donc yango nayi témoigner moni na nzambe ya ozana wasali na bomonanga tokanga na nzambe nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi moto nyonso oyo asungaka baofele nzambe akota likambo na ye bamama baza na fondation oyo baza na bana ebele baza na bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana baofele mpo batanga yo moto olingaka baorfele balia mbongo na yo kogaspille te contacter fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose ake baka nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela benfirmier bendikapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yovana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi senga kopesa eleki senga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci mama oyo apesa ke pa bofele achaka nzambe musapi na lisu enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté là bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commissaire Thérèse. Nabiso. Si manyango. Exactement. Mais ils ont ici qu'il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis kokilité mbala moko ba beni ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Sylvia, DiCaprio. Papa Sylvia, DiCaprio. Omonio. Eh, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mailler mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Moutego le boité. Comment ça ton ganayo biba. Yango JB service et Zakaka on a dit ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingité. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvia, yebisa na voisin. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baïla. Cyber service. Eza batebe. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale
monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu oh. Salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Sabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo bisenga senga sanga londe nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai nale bibi ya bisenga senga sanga londe lokota nga Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga Yesu Yesu lokotanga yoyo Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Mesawa fako Mesawa fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Pona yemba boye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Pona sambela boye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki
sujet na ngai nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salangombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.